Ma mission TV, le miroir du monde. Yana mwasi na ye atie tout un réseau na ce mec na ye lisusu bazawana azo zombongo wana azo chana libenga na ye azo yiba azo chena na kesi ya l'état. C'est ça tous les problèmes. 2000 oh makamnyo si azo loba Chilombo muto atindi ngai. Mais ça c'est une blague. Est-ce que biso to kolinga biloko ya bongo? Président Oyabiso aya ko benga na batu na bokasa azoloba non Chilombo atindi ngai $500. Il m'a dit ceci na ko pesa ka yo 10% na ba mesino so na ba beti calculer plus de 6000 tables yo calculer azoloba na ngake je vais te faire une riche tina ndengo kof calculer ye alinga gaza a ko bimande nini tozali na crève ata yo mama otekaka makale liboso ya lopango na yo ata yo papa otongaka liboso ya lopango na yo musala ekozala te tolingi to longola bourgmestre na biso kiwa bourgmestre wana aye azoyiba en complicité na mwasi na ye sendika wana aza na mikanda te mikanda oyo bazosenga wana yango oyo nakosenga o filmer yango bien oyo ezeli notification na biso ya secrétaire général ensuite na eza na arrêté ministériel oyo ya nani vice premier ministre à l'époque Zanga Mobutu ye tango ya abengisi biso kuna na commune atuni yo sendika oyo combien de membres 60 yo combien de membres 70 yo combien de membres 30 mais Chimanga plus de 5000 membres. Oh, 700 000, 5000. Plus de 5 mais jalousie. 700 jalousie nyonso yangowan. Ma mission TV, le miroir du monde. 4 districts. Voilà, Bandeko Balandi, il y a émission, il y a population, Bobi était mon amour population. Azalaka toujours présent pour nous informer bino Bolanda qui na mikolo lekaki tozalaki na Zando et là on ezali koleka na Zando awa tozali na Itaga vous allez constater donc Bandeko Balandi toyambaki ba syndicaliste oyo bazali awa bakamami na beaucoup mestre ya commune ya Kinshasa mona mboka Rosikiwa Bandeko batalisa ki était na inquiétude na bango bazali na ba syndicat misusu oyo bazali na mikanda te ba ko sala musala malamu te plus de 6 ans 7 ans bazali na ba mesa plus de 700 mesa awa na Zando efutaka pa kwa l'état te tolobaki ete toliaka ngulu lito imoko te esengelaki pe toyoka bandeko o bako benga bandeko ya Raneko ekamba na président Chimanga toyoka yepe eloko ezali koleka na kati ya Zando awa mote président tope cordon Chimanga mbote papa Flavien wana sengo kuta na yo na banzi bandeko balandaki na itandoike sengo makashi lokola o pesingai occasion na répondre na makambo oyo bandeko wana balobaki motuna liboso okiko bisa biso pona nini ozali na mikanda te ozali syndicat existaka depuis mbula nini ozali ko evrer on a 700 mesa o efutaka pa côté ndeko Flavien ezali pasi soki batu ya mokili bako se comporter ka bongo eloko ya liboso na koyebisa yo mokolo ya le 8 na le 9 commune ya Kinshasa mobimba ba activité ekozala te tozali na crève ata yo mama otekaka makale liboso ya lopango na yo ata yo papa otongaka liboso ya lopango na yo musala ekozala te pona nini parce que tolingi to longola bourgmestre na biso kiwa bourgmestre wana aye azoyiba en complicité na mwasi na ye c'est biso tokoki makaka boye tovandi lokola bababa tosala mokolo wana le 8 na le 9 tozali wana pote to manifester mécontentement na biso na ba autorité ya mboka pote tolingi bourgmestre oyo te il faut akende wana ezali Raneko to pe ba vendeur to pe Raneko mobimba na batu nyonso oyo bakosunga biso nde tokozala na bango na oui le 8 janvier oyo na le 9 nde manifestation ekobanda soki son excellence monsieur le gouverneur de la ville ayanoli biso te puisque dès demain toko déposer mikanda et pas na mémorandum et pas na ye soki ye ayanoli biso alongoli biso kiwa te toko sala siko na le 15 toko sala siko marche ti et pas ya premier ministre vice premier ministre pote balongolo le biso bourgmestre kiwa
nazo bandela parce que bourgmestre kiwa azo yiba na mwasi na ye mosolo nyonso ya l'État. Voilà la raison pour laquelle bandeko yo moni wana baye bazoloba biloba loba nazo kende na likambo moko na moko. Syndicat Raneko azali syndicat munene depuis 2009 tozo mikanda na biso depuis 2010 mais nazo kamwa difficulté moko wana ezoya na yebi combien de fois tokoki kopesaka mikanda na biso te balobi syndicat wana azana mikanda te mikanda oyo bazo senga wana yango oyo na ko senga o filmer yango bien oyo ezeli notification na biso ya secrétaire général ensuite na ezana arrêté ministériel oyo ya nani vice premier ministre à l'époque Zanga Mobutu yende a autorisé ka apesaka biso agrément apesa donc agréé syndicat na biso Limbola Lingala, tout aspect n'est pas un syndicat. Oui, en français, ben à moi, Lingala. Bénéfice na mosala o basalaka te. Alors c'est ainsi que syndicat ezali asbel, mais différence ezali kaka na mikanda. Asbel bazal na mikanda nani syndicat bazali na ba oya bango nani loi Asbel bazana o ya bango 004 ainsi de suite ba fondation na ba blomsus. Yo zani yo Raneko zani. Na uti ko pesio agrément ya vice premier ministre Zanga Mobutu o époque sakabiso à l'époque. Kiwa abe sakabiso tokenda te. Non bandeko bazana honnête. Tokenda bazaka na réunion wana. C'était une messe noire célébrée contre Raneko parce que Raneko est un syndicat qui gêne. Raneko est un syndicat qui semble déranger tout le monde. Oyo azali kolinga atambola na mulili. Voilà la raison pour laquelle bazoluka baboma syndicat na biso mais eloko ezali impossible. Balobi tozana topesa mikanda epa ya bourgmestre kiwa te. Mikanda topesa yango oyo ezali accusé de réception ya kiwa yemoko. Là to vérifier. Voilà. Réception kiwa commune te malembe. Ezami bale naya to réservaka copie et pas ya nani ministre oya en charge ya akiza réception ya mukanda wana pour moi na lukuta ya bandeko wana tout ça s'appelle en français diffamation. Malembe président Chimanga président Chimanga olobi na ebandeli malembe likolo lisu ekozala bongo mission babola oyo ezaka na liso likolo liso. Voilà tomoni en tête commune de Kinshasa le bourgmestre 2019 le 31 octobre 2019 donc bakizé réception bandeko bazomona ngo pe na bilili ndenge ezali wana ba omoni mais bandeko oyo bazali ko diffamer problème na bango ekosili toujours silisa nanu ya kiwa nani omoni bandeko oyo bango ya mabe ebandi lelo te tanga date oyo Kinshasa le 19 mai 2010 monsieur le bourgmestre wana à l'époque ya honorable Sapu azaka bourgmestre ao sikoyo nakoyebisa yo pourquoi ngai na boyaki ko trahir bango ngai na boy trahison donc nakomi makambo na ngai na vade mekumo oyo il faut tokende muke to avancer voilà chapitre ya liboso esili ya mibale papier mibale yango nalingi nasala chronographie ya balettre ndenge tozwaka yango mokolo ya liboso komite na ngai ya marché kato ekomi mukanda yango oyo mukanda oyo ezali na concerne silence aux tracasseries dont sont victimes nos membres. Oyoki mama mutuye bazo benga nini bino bato alingala na chilu bato benga chena boalu oyo balobi silence face aux tracasseries dont sont victimes nos membres. Baba membre ba membre ya Raneko bazaki na tracasserie makasi sikoyo comité na ngai ba moni ngai lokola complice ya bato wana bakomi mukanda oyo ekomi epa ya kiwa d'abord ngai na yanolaki bango accusé de réception ya silence face aux tracasseries dont sont victimes nos membres na yanoli bango na mukanda oyo tango mikanda oyo ekomi epa ya bourgmestre kiwa réaction na ye eza nini po yo oyeba ke makambo oyo ezali coterie ezali eloko moko bafomante po babundisa Raneko. Tala objet na ye ezali silence face aux tracasseries dont sont victimes nos membres.
accusé de réception na ye nde esika wapi alobi makambo ya 20 millions alobi makambo ya kelede oyo batu na yo bafuta alobi makambo ya keno toko bandela ko futa mesa donc omoni ba commerçant nyonso babanda ko somba ba mesa ababandela zéro ko somba ba mesa Chimanga je ne peux pas tolérer bloc ya ndengo wana mais yo za batute zo so pour ngana za batute ah mesa te ye tango ya abengisi biso kuna na commune atuni yo syndicat oyo combien de membres 60 yo combien de membres 70 yo combien de membres 30 mais Chimanga plus de 5000 membres oh 700 000 5000 plus de 5 nde jalousie 700 jalousie nyonso yango wana ya Chimanga ndeni ya zo sala succès mais na sala succès parce que ngai nalingi bato balingi ngai pona zo sala musala ya madame biloko nyonso pamba bazo sala wana ezali pona ko couvrir kiwa tolingi yete tozolo banaye mokolo ya le 8 na le 9 en avant marche. Voilà bandeko balandi tozoko bakaka kanda oyo kiwa voilà ache pitopala na kati yao ache pitopala na kati yao asangisi biloko ebele kaka po balobi te président pona nini yo kangi munoko na en face ya batracasserie ebele boy tozoko ba TV zangunga kotrele ngonga muke chronographie batindeli ngai mokanda oyo ngai pe nazongisi yango. Alors, bourgmestre a accusé de réception. Le 26 novembre, tokomi memo na biso totindeli kiwa. Nakati ya memo tolobi makambo nini. Nakati ya memo o tokomeli kiwa, to réserver copie pour information na ba autorité nyonso, voire même le président de la République. Tokomi nini. Bourgmestre kiwa. Oche mwasi na yo na marché katopo na nini. Longola yo po ezali ko sala confusion. Aboyi ko longola ye. Est-ce que vous comprenez? Moi, si na ye, kombo na ye nani, mbombo tumba lisi. Nde achewana. Donc, ekomi na poko, kendo tala na comptabilité ya commune. Par exemple, mokolo ya le 11. Mbongo ekotite. Mbongo ezo yeka boy rupu ekei. Yeka boy, est-ce que ndeko Flavien, mboko ya ngai RDC, ekoba kaka na babiloko biso tolobi changement. Tomona bande ko mususu, bakola na ko sala biloko ya boy. Ça ne doit pas passer. Mokolo ya le 26 memo tolobi nini? Wana eza likambo memo wana bo adresser na nani? Est-ce que le gouverneur a vu na Kinshasa yebi ba autorité nani baza ko na biloko? Memo tokomeli ye moko kiwa. To réserver copie et pas ya son excellence monsieur to réserver copie et pas ya gouverneur de la ville. To réserver copie et pas ya ministère na ya intérieur. To réserver copie na président ya assemblée provinciale. To réserver copie na vice-président copie na Fachi yemoko Fachi le sauveur. Oyebi ke kombo o ngana longo béton Fachi les sauveurs, béton les apprend à Bamisous. Mais ngai nazo sepela ko bengaye Fachi les sauveurs. Alors, au moins ni batunyo soyo tokomele bango mo na kati ya memo oyo tokomi oyo tolobi makambu yambo. Tolobi makambu yake ki walingi abandele koteka ba mesa nyonso oyo. Nde esika problème ezali wana. $500. Il m'a dit ceci, na ko pesa ka yo 10%. Na ba mesa nyonso wana ba beti calculer plus de 6000 tables. Yo calculer azolo bananga que je vais te faire une riche tina ndengo kof calculer ye alinga gaza ko bimande nini kalobi mais batu oyo balinga kangai babanda et puis nous avons des preuves mais sabateka babandela koteka $500 abandaki déjà to bloqué au moni net ndeko na zo mono oyo bazape ba victime bayaki anga na lobi eza lukuta bo sala biloko wana te bakoki te nde koyina Chimanga yango wana na rane ko na ye mais ça donne de la combien mais c'est oui mais c'est ça ya ba 500 ya ba 1000 ya ba 100 ya ba mais ça na bongo oui non eza nini azo zombongo wana azo chana libenga na ye azo yiba azo chena na kesi ya l'état c'est ça tous les problèmes 2000 oh mais 30 minutes de maintenant s'il vous plaît non en tout cas il faut bo sunga ngai na sopa makambo nazanango makambo ezali ebele nani non
omoni na biloko kiwa sali eza ebele alobi ba échantillon nyonso ekota na magasin ya koteka ba mesa alobi makambo et puis oyebi biloko mosusu ezali ko fâcher eza nini azoloba makambo nyonso ye azoloba Chilombo moto atindi ngai mais ça c'est une blague est-ce que biso tokolinga biloko ya bongo président oya biso aya ko benga na batu na bokasa azoloba non Chilombo atindi ngai président atindi ngai dans l'entretemps bato oyo ya SNVC oyo bakomi mukanda oyebi ke balinga ki basala marche ya nani bazoloba ke depuis Chilombo aye tracasserie mati o taxe de pollution tout ça mais awa moto azali ko sala tracasserie bazali ko couvrir ye. Est-ce que vous avez un mais biso to ko linga biloko ya bongo te. C'est ainsi que tozoloba kiwa en avant marche. Je profite d'abord on appelle ce numéro et à téléphone 085 11 71 218. Je vais encore revenir bozo bastilo na bino. Bitumba tozali na yango ezali ya biso moko te bitumba tozali na yango ezali ya population biso tolingi bourgmestre kiwa te po azoyiba mbongo ye na mwasi na ye atie tout un réseau na semeki na ye lisusu baza wana tout un réseau bazoyiba mbongo oyo bandeko na ngai bazokofuta awa mbongo ya pasi oyebi makambo akei kosala na zigida kuna alobi bana oyo badechargaka biloko wana na 1000 francs oyo bapesaka bango akabona na bango 500 bandeko eske bokokaka mo te ezali ebele aya ngonga na bino oyo ata ya kosomba bato oyo bakolanda yo basombela ngai ngonga mosusu nani mpo na kosukisa na bande kopesa numéro nazobandela le 8 le 9 boya zandu te le 8 le 9 ezala zigida ezala kato zandu eza te même liboso ya nani na yo koteka te mpo na nini mpo tolakisa ke tolingi bourgmestre kiwa te azoteka bamesa azozwa bambongo azosala ndenge aligi. Voilà la raison pour laquelle biso Raneko tozali bazoyi na biso. Pourquoi? Parce que tozoloba makambu ya kitoko, parce que tozobundisa makambu ya mabe. Voilà bandeko balani donc boyotu kolanda président Chimanga président ya Raneko oyo bolanda ki mais ba syndicat ezali soki 6 soki 7 tomoni ba syndicat nyoso bazali sika mo bandako yokana yo ozali kaka yo moko bakolinga yo te otalisi po na nini bandeko bazali ko telemela syndicat na yo tolobaka bandeko balandi toliaka ngulu lito imongo te toyokaki bandeko nyoso wana tolobaki pete senge toyoka pe ndeko président Chimanga toyoka pe oyo alobi soki pe oyo alobi ezali yango te solo ezali kabilo bato baoyebi tokoluka pe toyoka bourgmestre ya commune ya Kinshasa aussi kiwa ayebisa biso makambo tuna tuna ye syndicat liboso balobi ezalaki ye abengaki oyo mibale ndenge moko tokoluka vraiment émission comme suka toluka yoku tolobaki likambo ya malamu débat contradictoire ngai nazoluka baporte parole okobunda te mpona mbona ngobunda te ngai ezali façon na ngai ya koloba je suis très gentil et puis je suis bien éduqué naza mutu ya kolobaka na bato vanda mais non azoloba nini o akomatisa tike nyonso na kati ya zandu na mutu ye ya Coca-Cola c'est que 1000 francs et biloko eza ebele okati ngai na yango tango ngai na moni na ba réunion na ye wana batu misusu na yebi soki contrat na bango ezaki ndeni te ya ngai au moins ezaki po ba pesa ngai 10% ngai na boy na lobi te moi je ne peux pas trahir ma population, je ne peux pas trahir mes membres, je ne peux pas trahir oboyaki cop na kiwa nga peso 10% pour la retour pour la population ma taxe ba mesa $500 oboyaki cop Raneko oboyaki cop parce que qui va le était à repasser bango il y a 10% après qu'on trahit population voilà bande ko balandi to comme na suka émission na biso to kuta lobby na émission mususu na invité mususu pour mettre maso à Congo pour que le mabota na bino ezali journée munene pour la combat il y a démocratie, il y a état de droit, il y a alternance. Combat, il y a démocratie. Nayango, Toali, na mutu oyo,
atangisa biso ngoma yango. Journée ya lelo eyali ya korendre hommage na bato nyonso oyo banyokwamaki na nzoto mpe na molimo, oyo bawaki batika biso, oyo bakangamaki, oyo babungaki na yango mpona korendre bango hommage. tona oyo ya biso lokuta mpona kokumisa bango, kotombola bango na mutu na bango nyonso, eyali kozongisa bino moke ya bango nsima kokokoka kokanisa kuna nini kandongo na bandeko na ye, bakombata na ye bakangamaki, bamosusu mpe basusu mpe babungaki lelo bilili emonana te. Esengeli ndenge professeur Marta bandeko nyonso alusha ya filimi na ndeko na biso Congolais Debout na ndeko na biso bakamaye mautinu ndeko Premi, bato nyonso na pesi bino merci pour la présence na bino mpe mpona badiscours na bino nyonso. Ali question de vie ou de mort, mabele azalaka nango te. Démocratie eyali l'avenir ya mboka, avenir ya bana, avenir ya biso moko, l'avenir ya mboka bazalaka nango te. Eza question ya kokufa to ya kubika. Yango nde napesi merci mingi na bamama, bapapa, bakombata oyo nyonso kotiki misala na bino mpona kokanisa mokolo ya le 19 décembre. Mama ya likambo eyali démocratie, il faut un compte na Congo, na état de droit. Constitution oyo na liba bakoma yango sila fika ngele. Tolobaka ete na Congo mutu moko akoki kozala président mbala misatu, jamais. Suka il faut kuzala président mbala mibale na Congo. Eloko wana na kodefendre yango aussi longtemps na kozala en vie. Mandat ya pouvoir de la président ezali 5 ans. Mibu mitano obandeli mbala moko esuki wana. Année wana 2016 eyebaka te mais Kabila aboyaka koorganize baélection, alingaki apusa na renouveler engagement oyo koyebanga nango na kobunda mpona démocratie, na kobunda mpona intérêt ya peuple congolais, na kobunda mpona bavaleur, na kobunda mpona bonheur ya peuple congolais. Et puis annoncer bien officiellement que dans les 3 premiers mois de la 2020, na Bobembe na Beni mpona kokabula mpasi na bandeko ya Beni, donc baza mpona koprofite na budget abiki. Baboya mbongo mpona yende bayebisa bino ke na kanchachi batumba loboko na ye. Stema.
Voilà, Bandeko, toujours dans le cadre de réaction. On a la 3e anniversaire, il y a commémoration, il y a Passi. Oh, mon amboka Frank Diongo à Monaki le 19 décembre 2016. Toza lelo sikoyo na Azali vice-président, il y a comité intérimaire, il y a MLP au Pimampu, il y a Azali vice-président intérimaire. Mbote mon amboka. Mbote ndeko journaliste. Okoki ko spécial ba tout signification ya journée oya lelo. Journée lelo oyo omone ndengi ba Christu ba fêtera le 25 décembre. Journée na bango e ba Christu mokolo mwana Yesu abotamaka. Biso journée 19 ezali to kanisande mokolo oyo balingaka ba boma honorable Frank Diongo. O l'état moyini o boyebi régime à 18 basala le côté balingaka ba boma ne Frank Diongo jou ba kangaka ye. Oju ba yaka na ndako na ye ba beti masasi. Oyo soda batindi akozwa na nzungwa biloko akozwa veste akozwa na sani azobima okende nango bamba ete baka na mbiso ya koboma ye komba eshiwaki na projet na bango bamemaki ye na Cour suprême de justice bayebi histoire yango malamu mpe jugement ezalaki jugement moko injuste mpe bakondanaki ya 5 ans de prison 5 ans moko injuste kasi lelo ezali journée commémorative oyo tobengi le parcours douloureux d'un héros. Et puis de deux, c'est la victoire de la démocratie face au 3e mandat. Mokolo Oyo, on aura fait Kaloba qui était Niet Kabele ferait jamais le 3e mandat. Mokaloba qui j'accepte de mourir. J'accepte de mourir, j'accepte de céder ma vie. Pour Kabila, c'est la 3e mandat. Yangoto Koloba était alternance Tozali Sikoyo. Ezali cadoté. Bayango. Ezali prix à payer. Bande Kobako était le 19 décembre. Ezalaka mukolo événement munene oyo na mboka na biso mwana mboka Frank Diongo bakangaka injustement na miso ya MONUSCO oyo ezalaka wana bamonaka ndenge bamura oyo tobengaka bagarde républicaine bakotaka na résidence ya mwana mboka Frank Diongo mpona kokanga mwana mboka Frank Diongo po ete ndeko Kabila à l'époque azalaki kobanga mwana mboka Frank Diongo bato nyonso bayebi ete seul opposant na mboka na biso oyo atelemelaki ndeko Joseph Kabila ezalaki mwana mboka Frank Diongo comme azalaki bête noire ya mwana mboka Joseph Kabila esengelaki kolongola ye esengelaki kokanga ye boyebi bino moko ba procès ndenge leka na cour constitutionnelle lelo na cour suprême de justice ndenge basambisa mwana mboka Frank Diongo na ba sonde na ba kozongisa mai boko mona nyonso bako botole kolongola ba sachet ya mai ya makila po ete mwana mboka Frank Diongo akufa bo mona ndenge ba betanga mwana mboka Frank Diongo tina prison ndenge ba traitaka ye awa nazali na ndakisa boko mona de confession azali parmi ba oyo bazalaki na prison na mwana mboka Frank Diongo boko bakangaka mwana mboka Frank Diongo pona koloba ete bilenge bazalaki ebele oyo même bagarde sécurité ya Frank Diongo oyo bango ba subir peine ya mwana mboka Frank Diongo. Ma mission TV, le miroir du monde.